Mbote ya mingi na bandeko na ngai nyonso na lobaki na bino ke nazali ko parler un peu si papa nanga. Alors vous allez deuxième partie neme ka ko expliquer ndenge na kola ki parce que poto tozali za makambo mwa mingi quoi. Na mona ki ndeko moko Pedro Manuel Lusakalalu komela ki ngai tuna ki ngai me ndeko ndenge nini yo okoli boye me ulba ki zombo boye. Oui ndeko na ngana sengi yo merci na question na yo avant na continuer na ko répondre yo ndeko ngai naza privilégié ya kozala na ba grand parents moko oyo bagardaki kutimi ya mboka na bango et puis passé yango epa na biso. Donc ngai koko ya mwasi na enfance na ngai soka ke matanga ya bangole mona très petit kolala kuna matanga mona ba ke matanga balali kuna bongo bazongi jour suivant alors koko akila ko kena ngana matanga. Donc koko mobile na koko mwasi lingala batiko koyeba yango te. Même ki Congo l'état koko ya mwasi kutu tamu su Congo l'état zo meka yango mais batiko koyeba yango te. Donc ba tane so basali na Congo bazali ko lobaka kizombo na bango. D'ailleurs baleki na ngai ya baleki na ngai pa kuma kina bitida ko tumbula koko so to kepa koko mona bi koko loba André mona ga koko andele loba André andele. Donc azoko koko loba Antoine Ntoni loba Antoine Ntoni omona baleki na nga bazo seka ba koko mona koko asiliki abi ibaba diako so akepa ya mama akeko funda abi ana mukutsaka nene na ibaba diako so kaka ba moni koko yo loba André mono aba mingi mono kikonga dia diambo ludi tikutu baleki na ngai bapesi koko mwasi kombo dia koko dia diambo so ka ikuna na ndako pa mama zali babi mama koko dia diambo aye. Donc dia diambo veut dire koko ya mwasi lokolo baleki ba osaka na mingi parce que lingala yebakite kongo l'état yebakite balinka nga ye a prononcer ba momsu ya français e bango ba yebi yango te ko mona ko bi mono kikonga dia diambo ludi kizeko kipanga mono mutu ala pesi ko kombo mo ko masi baleki na bazali awa Constantine azali awa nene champion za awa mkono sala bango interview ba ko expliquer bino plus. Donc c'est juste ça ki Congo soki na ndonanga na lobaka yango biso bazombo to lobaka ki Congo ki pinga voka mwana ko muntekelo. Donc ndeko tana zaki na mboka ki Congo na yebaki na ngai yango te mais nazaki ko comprendre nyonso. Donc ki Congo ona lobaka neko lobela ngona poto donc kolala kolamuka moko moni moninga na mutu kembote to mene sikama alo ki Congo wango eye bongo doza ki pinga même yo pe pa yo zali ki Congo ko ya pesaka bambote ba moyo mikemike omona ki Congo ko ya même makambo tanga mususu naza epaye ba makambo ya famille ba bengisa ki ngai soki na moni bazwi kokoso omata musupe na lobby. Donc ya yango moko donc na ko expliquer yango te ndeko nanga mais ndenge na lobby kezali ki pinga voko mwana ko muntekelo. Donc pangiama mbwene di matondo muna diambo ngiuvuidi ibene mvutu banziri vo mvutu ibene ngeye itomene luaka kansi monavo mbote itoma sasola ntindu tsasuki de mono kuna matati bande kuna continuer wana zalaki pona ndeko na ngai Manuel Pedro Manuel na question tuna ngai bandeko. Donc ngai ndenge na koli vraiment ezali ndenge mususu ndenge na bino bapara na ngai bazalaki ba camarade ba mikonzi na matadi. Donc baebi ba donc matadi baebi ba para na nga baebi liboto na nga ndenge na baki nini kino Diable Noir ezali ya biso parce que Diable Noir ezali équipe ba ngolé que matadi bazako beta tango équipe on est kufi
bapara na nga bamoni ke il faut équipe na barécupere yango, alors baye ko refaire équipe wana na bapara na nga bapesa yango nkombo Diable Noir. Diable Noir ezalaki équipe oyo bangolais bazombo oyo baki na Congo na Matadi, en tout cas majorité bangolais babeta kuna, donc y compris bave Masasi, bave Gombo, donc bazombo oyo ya kala wana, bave Mavatiku visi oyo ya OK Jazz aza na France. Ce que vous tournez à expliquer l'histoire de Diable Noir. Alors je continue pendant qu'on a eu nalabaki nabosalaki kombo ya commandant ya auditorium militaire zaki comme yaki capitaine Mbumba, donc machine de guerre ayebi capitaine Mbumba machine de guerre quand la machine ayebi capitaine parce qu'il peut ça dans auditorium militaire. Papa Mukendi soka zoyo kanga partout azali na pesi mbote bara Matadi oyo bayebi nana azalaki commandant ya auditorium militaire ya ba Congo na Matadi ezalaki capitaine Mbumba aki Muyombe camarade pe ya baparanga. Donc juge Konde qui encore na parquet ya Matadi tozaki na Papa Nzulu tozaki chef inspecteur judiciaire ya parquet Matadi Papa Nzulu. Donc camarade ya libote ya parana ngai que son âme repose en paix. Nazalaki mukosupa père mulangi au na fête ma fête yaki pa bima tanga ya père mulangi fête yaki kuna si aleki na ye na kutaki na mutu moko kuna abala mwana ya Papa Nzulu. Donc tango lisolo Matadi ye nalobi ngai mwana ya intel mwana wana kamwe ya puisque na vie ya mona ngate. Oui parce que na longwa Matadi kala na kenda Angola na masole be la robete la bino na kenda Angola. C'est ça celle que yo mona mwasi wana tu oyebanga te mais ngala li mwana ya liboso ya bato yo tunaki, donc ngai mwana bango ya liboso. Donc Papa Nzulu azalaki chef inspecteur ya parquet ya Matadi. Donc nazo parabino logen qui encore. Donc c'est juste pour vous dire que non Matadi wana zakiri ya biso. Donc ba mi kontu tout bazalaki papa gouverneur ya ba Congo Papa Fukaunzola. Donc azalaki papa na biso oya boti ba Franco d'ailleurs moi c'est Papa Fukaunzola azalaki Moussa Salvador donc azalaki angolaise. Donc pour ko toucher mino plus Papa Fukaunzola yi papa na biso d'ailleurs tant koko moi si aye tango koko moi si aye na kena na intermédiaire ya koko moi si Papa Fukaunzola ayaki wana balongoli gouverneur batie sikoyo gouverneur tant que sikoyo deux gouverneurs, donc gouverneur moko ya Bemba gouverneur moko ya Kabila. Alors Papa Fukaunzola bakoki deux gouverneurs. Donc mais Papa Fukaunzola il papa na biso donc matanga ya koko tant koko akufi na Matadi Papa Fukaunzola ayaki j'ai des vidéos dans la Sabino donc on a papa na biso. Donc pour vous dire que ba parana ngai soki biloko ekangi na masuwa soki masuwa ekangi na port tozaki ta musuku teka nazobosala makambo suku tunanga loba pardon mama na biso azalaki na bakota ya masanga à cette époque. Tozalaki na tata moko kombo na ye non koko na biso kombo na ye Gérard Diunga. Ye azalaki camarade ya Veme Kinayema Koluzingu azalaki muzombo aki grand commerçant na Matadi ba yebi. Alors somona koko na biso Gérard Diunga camarade ya Kinayema Koluzingu mama na ngai mwana muzombo. Donc ba yebaki wana mwana muzombo asala bakikita wana il faut ko appuyer ye. Alors maman a besoin azoba kota ya masanga à cette époque. Donc moto asalaki makambo na po mama akona ba kota ya masanga ya Bralima à cette époque. Ezalaki papa Kinayema Koluzingu. Donc ndenge nazolo baboye Douglas azalaki fu neve ayebi Jean-Marie mwana ya liboso ya Kinayema Koluzingu. Donc azaso na mokilité na yoka ipaka sakufa que son âme repose en paix. Baki na nani msusu azali peka ndeko ya Kinayema Koluzingu kuna soki mwana nani kobe Suza na yebite soki pazana bo moyipa kufaki ndoki peka azali ko bela. Donc Jean-Marie mwana ya Kinayema ya Veme Suza azalaki Douglas. Donc ba hosto ba yebi ngai ba yebi ba para na ngai
Donc à cette époque, ceux qui m'a sangé et bungi na ba Congo. Donc Bralima akoya ko servir Congo Mwanda, ako servir Veme Kinaima ko Lozingu, ba ko servir biso. Donc dans ce méthode ko expliquer bino quoi encore? Soki ba loso eye, tam sumuna loso komi rare na matadi. Na ba Congo. Soki masuwa loso eye. Tango ba loso mamsu eke sasa. Toki na tata moko to benga azaki directeur onatra. Kombrizo Kimangai. Azalaki pe camarade ba parana ngai. Papa Mbelolo. Papa Mbelolo. Azalaki pe camarade ba parana ngai. Donc soki ba loso ebungi biso parce que tolaki pe na ba dépôt. Tolaki ba dépôt ya ba loso ya ba loso ba madesu na stade ya nord. Alors soki ba loso ebungi papa Mbelolo lokola ki detera onatra il faut ba loso elongwa. Faut ba ya ko tikela biso na dépôt na biso. Wana matali mo maloso ezate. Mais biso e para biso faut ça. Mona na butu ba commerçant ba ko ya e pa ya mama na biso ba ko tika ba mbongo. Parce que ceux qui battent na moyo ba ko wela donc ba komona mama a longolo biso ba liste pa na ngai na luka moyo ba mama na ba ye ba zui ba 5 sacs, azui 10 sacs, azui 20 sacs ba kaboli mandako na bango. Donc pour vous dire que na comment iko simba mbongo déjà bo mwana ngai. Donc na comment iko simba mbongo bo mwana. Donc na ki soki na ke na classe. Soki na ke na classe na saka na mbongo ebele. Alors le na tangi na école catholique ngana tangi na Saint Jean-Baptiste de la Salle, école primaire na ngai na ye na CO Talambanza. Donc à cette époque Monseigneur Lubaki azalaki préfet kuna après comme kaniki. Donc ngana tangi na école catholique wana. Tant na Talambanza au moins à cette époque il y avait une école catholique hein. Kuna na kati yake na moi sorti ya cantine moko be moi shop moko yake na kati bateka ba gâteau ba sucré. Donc ngana kina récréation bato ba na côté na ngai landu wane Congo. Soki vidéo oyo tangi otali yango ndeko moko na tanga na ye kombo na ye landu wane Congo. Donc on a quand même une histoire avec ndeko na ba pigeon. Donc ba parla ngai ba kira ba. Donc moi j'étais gâté parce que nagi mwana ya liboso, ma mère me donnait tout. Papa kutu alaki mutu moko hein, il nous donnait mais maman na ngai azali nazaki na accès à tout. Donc azali ko gâté ngai. Ko lata na ngai ezuta poto. Donc soki masu ekangi commandant Mbambi partout azali je lui salue. Papa Maungu que son âme repose en paix. Avec chef mécanicien. Papa Nimi azalaki secrétaire à SMZ. Donc soki bango ba ye ngai na lata ba Boursac, ba Guy Dormeil, ba Club de Paris. Donc bana matadi o ba yebi ngai bana Talambanza. Donc ngana ki na récréation na ba professeur na ngai ba otebele fzo kesi la ngai Jipa ya André. Donc land wane Congo ba kabra bazaki na ngai okomona bazaki na récréation ba chaque mutu bouteille à coca. Surtout ça 10 de foot 10 bouteilles à coca na pesi bango ba mikate ba gâteau puis moi je paye. Mais ba zala ko yibate mbongo utaka wapi. Mais non mbongo wana ezalaki ngai nazalaki na contrôle ya mbongo ba parananga ba biloko yo yo ba parananga. Donc na accès à mbongo wana. Ça qui faisait que ce que dans la classe na ba mbongo ko somo ba secret ba ko ba professeur na ko tina kino bo André o tilanga secret abi bo ça toi secret ba professeur kuna ba gâteau. Donc moi j'ai payé parce que na accès à mbongo wana e ba parananga. Donc yo zali deuxième vidéo na bisi bino na sala bino na ko sala bino troisième et na ba histoire ya mingi ya ko raconter pour na bino. Donc mbote ya trop na bana matali nyoso bande ko to ya Talambanza. A plus alors bonne journée.